Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. L'UBC, l'université belgo-congolaise, ouvre ses portes à Kinshasa. L'UBC organise 4 grandes facultés. Sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, faculté des droits, un terrain de plus de 100 hectares, une télévision moderne, une bibliothèque, une salle d'informatique et un cabinet d'assistance juridique. Et tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats. Inscrivez-vous déjà, rue Louosi, numéro 11 à 13, à Kassavogo. Téléphone, plus 243 81 60 00 634. L'UBC, sciences et culture de l'excellence. C'est lui qui va faire encore ça, il sera puni. Je suis puni. Attention, tout bana ba crème moussus. Bikedi. Tout ça est la crée économique et comélie. Et si la kapamba pambate, et salami na bana mboka na qualité pétalo ya malam. Pour vos commandes, appelez au 084 31 24 947. Livraison à vos établissements. Cré et comélie. Cré ya bana ya mboka pour l'enseignement ya mboka. Très bien. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle. Misa ya lingala ya pokwa ebandi bomo mesano. Tolobaki déjà tozoli ya na tongo, tozoli ya pe na pokwa nyonso wana pona ko permettre bino bozala informer en temps réel. Toboyi information ya makambo eleki lelo foko zelango tilobi na tongo. TV wana tolingi yango te. À chaque heure, chaque minute, chaque seconde suffit à peine. Donc ce que l'on eleki toko ko sa lango plateau spécial. Ou en même temps, vous allez rassurer qu'à partir de 19h30, vous serez la politique à revenir sur deux dossiers pour vous donner suffisamment de précisions par rapport à toutes les informations. Vous allez na Bounia à travers la radio Montbleu, la France, vous allez na Congo central, na Mujima, Inakana, na Lodja, Mbandaka, Topesibino Mbote, na Bosanité, na Lomela, na Zolikiete, Togolexa Bangonga Malamu, Sika na Pokwande, Tozagoloba. Marche ya Martin Fayulu où ezalaki prévu lobby et kozala te baboyi marche wana baboyi yango na motema mobimba Gentini Ngobila aboyi kopesa nzela ata kotoza na régime ya information mais la police a mimuni kaza na makoki ya encadrer marche wana te balongoli yango lobby marche kozala te pe police alaki bato bakotelema na balabala pona kotia matumba ngongi bakokangama bakotia bango na boloko pamba te bapesi bango nzela te lolenge yango. Est-ce que topesa makoki na police lolenge alobi boye to abungi na likambango réponse ekopesa matango mosusu na kati émission nde toza koloba. Bato bele ba koluka ba yeba caméra zali wapi? Vital caméra za wapi? Est-ce que azaka na centre nganda? Est-ce que azonga ndaku? Est-ce que azana prison? Est-ce que azana Grèce? Bato bele ba ko beta information sur Vital caméra. Tango mosusu pe tout au long de cette émission
tokokamata mwa lumière par rapport à makambo. Na outil conférence de presse, il y a monsieur le ministre d'État Azarias Ruberu Amaniwa. A outil ko tenir conférence de presse, na pesi mbote na bande konyo sur journaliste sur la kinakati. Je cite ici Nasi Odia, Serge Kabongo, Thierry Kamboun, pe bande ko ndenge na ndenge bazala kinakati. To sali conférence wana to tuni emituna bota la ndenge to sali émission na deuxième partie ya suka na rotiki la bino ndambo ya conférence de presse pour te bota la intégralité bokozwa yango na YouTube et puis bokozwa yango na boso na politique mobimba mais lelo bota est déjà une grande partie ya conférence de presse alobi na motema na yin makambo etali dossier minembwe na tuni emituna ndenge na ndenge bokoyoka na mituna na sakanite na tuni emituna Rubero atalinga boinga pe na tali ebwe na tuni epe mituna bokoka. Alors, on va recevoir honorable député provincial et à ville province et à Kinshasa. Je n'ai jamais été fatigué de le recevoir. À chaque fois, si les besoins se présentent, il faut aya koloba po makambo ezali. Bango baza balobeli ya Kinshasa. Soki na zui bato mosuté ba kimaka. Oseyo wana kima depuis au commission ministre ya soki ministre ya hydrocarbures. Commerce et industrie. Commerce et industrie. Ose badi bango OK. Otigi biswa OK selemba wana otigi yoza matembele soki tinga matembele ozoke nani ndeko musu Peter Kazali na mona yo kala na mona ko sute est-ce que na lota pona mono lisusu na éviter. Très bien, on va prendre Mike Mukeba Nkoso, on va parler avec lui dossier la Muka, déclaration de monseigneur Ambongo, affaire Minembwe, tout sauf rien. Honorable mbote na yo mbote sango mokonzi to mona ni sulelo et sengo koyebete nzamba bateli outa kufela leki no ya mwasi wala ndinga ina sima mokolo tozo sala émission awa oyebisaki nga déjà que nzoto lezaki mala moté te monga nga yebisaki biso te to ekotia eliki atete akobika na yokaki pasi nga nazaki na mobembo akufi nzambe azwa lokumu ye mutapesaki bino ye pe akamati ye moko kolo yebisi biso na pasi pe na bisengo lokumu kozongisa bena ye tozongisi yango epana ye. Est-ce que aujourd'hui quand même moi bolingo ya bandeko bayaki quand même vis-à-vis na parce que na tuni motuno po bato ebele balobi ke obebana na bato nyonso est-ce que na sia matanga quand même aujourd'hui quand même na lia wate pona banda kotanga bato bayaki très bien bato bayaki balanda ngai babate na bebana na bato ebele pasi kusanga makasi mingi so na bebani na bosolo so na bebani na bakongomani ga bebana na bato te so nzela na biso esengeli tete tokoba yango elongo na kozunga na makambo toyokanaki eloko yali ekozanga biso bakongomani toza na pole na kotambola toyaka komite na lisanga te pone sengo ya lisanga tomitiaka na lisanga po te makanisi na biso ekokani tobongola Kongo soko boye kotambola nzela nga mibendi nzoto o bayaki na matanga bayaki na epo na kotanga kombo na bango te bandeko bayaki basungi ngai moralement ba bako pesa nga mo eloko ba pesi nga mo eloko tokundi ndeko esheleki to pesi lokumu na nkolo. Très bien, merci. Eloko kaka ngai ko bakisa na kolik na bandi tete ndeko ozaki yepa ekotanga matanga omoni tenana baninga a moto na IDPS nga moto alamuka kasaki na matanga pesa nga makanisi ne beli o azanango yo moto alamuka o ya lamuko ya yo moko te lamuka o ya Genève o ya muka popularité apesi nga makanisi beli o azanango pona kobongola nkita po omoni ali ministre ya commerce nkita nyonso komona ya mikio babengi ba PME ba petite industrie o eza na Kingabwa ya na maboko na ye na moni tala makanisi kitoko na ebisi etango ko bandango ngai na kopesa ye maboko. Très bien, merci beaucoup. Osé Badibanga, félicitations mon frère. Na habité sur tout le monde dans les autres humains. Nzambe abatela yo ozala makasi, c'est ça l'essentiel. Je vais d'abord vous lire quelques informations de la soirée avant d'entamer les sujets proprement dits comme je l'ai annoncé depuis le début de cette émission. Appui budgétaire du FMI. La RDC a déjà consommé 287,6 millions de dollars, soit 79,22%. Affaire Minembwe, notre malheur fit d'avoir croisé Ruberoa, qui avait dans son programme l'installation du bourgmestre Juvenal Munubo. RDC, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle au centre des échanges entre Tshisekedi, Mabunda et Tambwe Mwamba. RDC toujours, le décret de Matata attribuant à Minembwe les statuts de commune était sursis. Chibala l'a réactivé sur proposition de Ruberoa et Mova, a dit Mouzito Adolphe. Ruberoa,
On m'a attribué abusivement l'installation du bourgmestre de Minembwe, qui s'engane des avocats dans la rue pour exiger la création d'un tribunal pénal international spécial pour la République démocratique du Congo. Insécurité à Goma. Toute personne qui dénonce un bandit armé sera récompensée par une moto neuve. Bandeko Baza na Goma. Soki obimisi na ba service ya sécurité moto moko ya mabe bao basimba ka minduki ba bandi soko ope sa sango et pas ya police ba ko peso mbano ya moto gizi okozwa yango eza lolenge ba ko peso makasi poto banga te okende ko dénoncer yango. Minembwe, on va terminer. Minembwe, Roubert Wadi attendre l'invitation de l'Assemblée nationale pour que les députés connaissent la vérité. Réforme électorale. Avec de la volonté politique, l'article 13 de la loi électorale peut être amendé avant 2023. Marie-Josée Bansouna. Les gouverneurs de la ville de Kinshasa interdit la marche initialement prévue ce mercredi par Martin Fayoulou. Très bien. Ça, c'est l'information du jour. Honorable. Boni Kamere. Azawapi. Na kobandana no na esengolelo na vandi na yoawa leki na ngai o asaka na ngai. Wana surprise. Nalinga kito la accessima. Ah malamu. Tokobimisa yo moko emngo kosala. Na solo limingi na bandeko. Omoni na bandeko na tikaki na bangwe pa Kamere ata to ko swa na tongo pokwa. Bandeko babenga nga bite to solo la tete. Nde na koswa na bango pona okaki bato babite Kamere abimi mboka Kamere. Na eko tala Kamere aza na centre nganda. Kasi eloko ezali ya motuya ya monene ya makasi ya litete ali na centre nganda. Akobela makasi. Kamere azobela. Akobela makasi likambo apema akokoka kopema te. 16 sur 24 heures. Ngonga zomi na motoba na ngonga tukui ba na mine ya mokolo. Ya kobanda tongo tilobi na tongo. Ba kotia ye na respiration artificielle. Et là, on a banga. Asaki mabeo ya ye. Bato ba telemela ki ye. Ba sambisi ye. Kasi là, on a banga telelo. To kata kufi na boloko. Et ko la pasi na motema. Na yebite soko Félix azali tomba. Te ayo kate kamera kufi na boloko. Soko go senga te batinda yake ndozwa. Kisi pa esengeli. Na pototo wapi. Ngai na komona te. Basala yango bongo. Po ba ko benga yango. Oui. Ozolobela Kamere na qualité nini? Nako be na qualité nini? Moto na yebe ya Kongomani tango naki na boloko. Bato ba ko kufa bato wana lobela bango na qualité nini? O ba kufa ki na boloko. Tango na bai bato ba ko kufa bo pesa bango kisi. Bo pesa bango bilia. Nali mosali ya politique te. So likambo ali o eko ya ko sa bolamo na pusi yango liboso te. O eko sa mabe na Kongo na pameli yango te. Na bi soko moto moninga aiko kufa na boloko ekozela litomba pona Félix mabe ya Kamere ozomona ngo sute mabe na ye eyali yo yoki nga na jangani mabe na ye nga na ya na lobite nga na ye ko neto la ye te na komisi ye pembe na bato batelemela ka nga yaki na kati te me kasi awa moninga akobela te ko ko mema moto na liwa na ko zongisa motema simate na ba na ko ko ndima liwa ya moninga te ekobi ka humanitaire to ko senga te ba pesa e kisi sengeli batinda ye sike sengeli pona nini tokondima te tokenda nango te na suka mitema ya bakongomani mosusu epa suka tende kona bango akufi na boloko pona nini na kosenga bako pona nini ka humanitaire ozomona mpona kamera alors que Doli Makambo aza pe malade aza na kati ya boloko aza pe na centre ngana aza d'ailleurs très malade koleka ta mosusu kamera ngana yo to solo likambo Doli Makambo ate nasengaki yango peut-être soko ya lika humanitaire pona ye te yepe batala yango to sengaki yango na yo te awa na sengi ya kamera nde komi yangamo to senga ki yango na Doli Makambo ate na ebisaka otemba mosu na kenda te kotala ekuna na mo intenzo to yali malamu te to lobela ki yango yo na ngai lelo na tali te ndenge batali singa ya kamere te to ko bungisa ndeko likame yaki asali mabe ngai na ate pona ko netola ka bato so moto sema mabe akumba mabe na yemo na ko ba pona bomoi ya moto ali moto monene na mboka ekosaba ndeko mosu ebele pasi na beleli na bite ekozwa ekopesa Félix litomba te telobe okate moto na ye obazaki na ye na mabe na ye motane ngola ye wana kufi na boloko
na centre nganda et quoi mala monter très bien yango wana nde na lobi esengete na tombola mongongo po ali bo moya moto tokoyi kozanga bo moyi wana esengeli te na loba natalisa te Félix soki akoyi kozongisa motema nsima ba ndeko na nga kufa na koya koyoka sango ta kufi mba mosusu bato bakoma kotia yango na moto ata te ye azali zuzu ete ye moto atindi ye kuna te baya kotia yango na moto kwa malamu soki caméra voyager tocha admettrons que caméra voyager na circonstance ya malade cas humanitaire akeli banda soki asilisi kobela kozonga so boloko ekosengela te ye moko akoba mokanda oyo akoyoka na bazuzi na banza ata moto monene akokima te akoba mokanda akomi bazuzi te ngai nakei soko basilisi kosalisa nga na kozonga soko azongi te bakongomani bakomona bakozomela ye bakobatoa moto asolo te ekosengela te ye moko asala engagement mais en même temps bandako babenga ba maison préfabriquée etikali chantier eza kosila te nalobi na yo te likambo wana bapesa ye etumbu très bien bakanga ye biloko soko bakobakisaka bazongisa ya bulamatari mbongo mpo te asisa likambo ya bandako wana likambo te alors question ya mibale likambo ya kisasa kisasa ezopela moto mokolo na mokolo na minute oyo bakomine ebele courant eza te na sololi na bato ya SNEL ndambo il paraît-il que bayibaki ba cornière na niveau ya maluku bandundu mobimba baza na molili baza na courant te nde toloba bona bandundu courant eza te changu ndenge eza na une grande partie ya changu courant eza te pe bisika ya bongo na bongo bino ba député provincial likambo ya courant en état libino te boko tala okana lotiliki ezaka ya biso te lotiliki eza ya gouvernement central kasi lokola motinda mina kolobela yango SNEL réalise na maboko na biso te SNEL ya ba député nationaux makambo te lotiliki etali mai ya gouvernement central kasi na kolobela yango mpo namoni te lotiliki ye pasi mai mpe ye pasi mpe na ndenge tokokenda boye soko toa na mayele ya kokamba kisasa tokoki kosala mpe makambo ya lotiliki oyo etali SNEL te oyo etali lokola énergie solaire kasi boyebi te moto batiene ngumba kisasa Jantini Ngobila aya ata na likanisi moko te mpona abongisa kisasa likanisi eza te tala sika toke na mibu mibale likanisi ya lite soko ayebisi bino kisasa bopeto bokei boye eloko te lobe alobi oyo na kotia minda projet éclairage public akende kolongola minda ezikaki atie minda ya sika epai atie bapoto ya sika ezali te mpe ekozalaka te yebe kotindaka bato kosanga bawenze na bisika osala wenze te natamboli na lingwala na kei na wenze oyo ya batongi na 24 novembre oyo ya rai esika batongi kanivo ya sika suki eza na se awa esika kei te ekutana na kanivo ya kala kanivo ya sika awa oyo ya kala likolo awa eko bato esika na mai ekotonda ekomoma bato na mikolo ekoya ekomoma bato wana Jantini Ngobila aza nango na moto te alors bino ba député provincial démarche nini bino bozo sala parce que Jantini en croire ba dire na yo to ya bande komoso tozo ya mbawa c'est lo bino bozo mona que Jantini azo sa mosala te Jantini aza libanda ya molongo sadina Jantini soto tcheli e motema to kozwa ya no malamu te kolanda na maloba na bino bozo sala nini pona ko destituer soit ko sala ba motion contre ndeko tala tenala la kisayo te to kozwa loko ya malonga te na Jantini kisasa ebikaka kaka na bampako na yango taxe et impôt nde kotisaka biso mbongo etuka structure oyo bapesi bango makoki ya kozwa taxe na impôt kombo nango DGLK mobeko moto elobi yango kasi soki otali mobumu eleki taxe oyo etali mituka vignette DGLK moto akongolaki yango te moto akongolaki yango compagnie moko kombo na ye autogiste pasi mingi siko otali oyo babengi taux de recouvrement mituka ya na Kisasa so 450 000 véhicules so 480 000 véhicules mituka oyo efuti vignette eleki 10% te soko okei na mpako mosusu so babengi impôt sur le revenu locatif otali taux de recouvrement na se ya 10%. Bato ya DGLK bafutamaka te bafutamaka mabe baza bakoki mingi te mpona kosala mosala mbongo ekokota te okoki ozwi mpako mosusu oyo babengi impôt foncier na ntango ya kimbuta impôt foncier wana ya liboni eyali lopango na lopango ekofuta mpako ya mpako ya mabele basalaka yango moto ya mpako wana en calculant les mètres carrés et la valeur de la maison kimbuta akatabi lokola na gombe komi ka $400 na lopango tango bokati $400 na lopango esengeli efuta $1000 moto efuta $2000 biso zangi mbongo wana Jantini aye atiki yango belende kimbuta akata yango bongo telelo Kisasa kozanga mbongo be kolela te Kisasa ezanga mbongo Kisasa ezanga mbongo boni
misala ya DGRK lelo na koloba yango lobi na kozongela yango compagnon na belelaka awa hologramme azwaka mpako nani apesi endingisa azwa mpako compagnie eza na Binza na pembeni ya hotel Okapi mobeko na Congo ebite pa compagnie ali bakoma libanda na hologramme bakoma eloko te na beleli yango te na lembi na yebe pa na komema yango so abandi na kosuka na itandweke bakosi na kena bango te na tsuka mbongo akisese ko bimandengo wana ebongo tango bana moto gouverneur ya ndengo bokozi ani na ye yango wana awa mbalo yo tokozela aya na budget akoya nango awa aya na réduction des comptes peut-être ko senga aya nango attends ndenga saka to traîne na poso moko po aya nango lokuta Très bien. aya nango attends toyeba kotala mbongo wana toyeba kobunda so tokoko bakisa mbongo pote kisasa eza malamu biso moko assemblée provinciale molongo mo na kisasa Très bien. lifuta eyaka esute na komile la te po bakongomani mususu bana basanza ata tukumine mbongo pona kosa misala enquête parlementaire ba mission likuta tate kisasa kukufa Très bien. Argentine. Alors, nalingi avant de changer chapitre à sujet mususu to kota ngena zo sujet mo za kwa transition pour la biso. Bana bazonga ki kela shi uta mokolo lobi. Bana bazongi kela si mais mokolo ya yenga na eteli na ye monseigneur Mbongo Fridolin tata episcopo ya mo. Akamati maluba pe alobi na bitelo ya bana ya primaire bato bakoki kotangisa balakisi esengeli bazala kaka balakisi ya katoliko soko za mondimi ya katolike te yo kotanga te okotangisa te donc bato musu ba juger likambo wana lokola mo message moko séparatiste mais bato musu ba moni kazali na droit yo lokola molobeli ya peuple omoni makanisi ya kobongo Episcopo ya lokumu ya monene Fridolin Mbongo abungi comment abungi makasi lolenge nini bula matali mutu afutaka balakisi bula matali afutaka ba enseignants catholiques te l'état paye les enseignants soka lingi bongo abanda kufuta bango yemoko l'état paye les enseignants balobi teo ekomami bongo na mukanda na bango eklezia catholique te sengeli be ba oya bango soko mukanda wana ekomama bongo baboma yango mukanda wana eza elongo nzela ekotamwa nzela moko na constitution te la constitution dit que la République démocratique du Congo est un état laïque et le bami mbongo bako futa yali bako futa molakisi catholique te na peso skandakisa sikoyo ya bandola na batonyo bato na mikonyo so pa batela ba catholique bozana molakisi moko a catholique lobe ko kuta ya ko sambe pas sonika futa oko benga nae ayebisio te na ya wana landi mama po mama la danga pe et pas Sainte Marie ponyo ko tsongo sepso makambo asika no sima boy lelo ko wane ko lekana te azongeza maloba na ya mela yango ekolekana te na moni te ndenge bokonzi ya Félix Osel yango biso bitan to bokonzi soko balekisi yango to kobuka yango très bien ekolekana te bula matali mutu afutaka bato wana bula matali ya kofuta bato te pona kombo ya boyambi na bango missioni mupe musulmani te bula matali ya kofuta molakisi un enseignant azotala bilongi ya bato akotala boyambi na bango te bikolo te à tout ici biso di bakuma be alongole loko wana très bien alors on va évoluer la police a sali musala na ye comme d'habitude tolobela makambo marche est-ce que tozokota likambo ya remise et reprise ya Martin Fayulu na muzitu et salami tolobela pe likambo marche na circonstance de nito sala mais en même temps on va d'abord entrer de l'autre côté à régie likambo kulu na ezotoka mikolo na mikolo bato bazako kufa bazako boma bato l'insécurité police c'est vrai qu'azot meka ko ça moi musala mais police aza peu limité faute de moyens aza limité la problème effectif bien qu'aza na bonne foi zo meka ko ça ce qu'il pouvait na disposition na ye pour que meka ko ça makamyo chose na malam botala ndenge bakangi bakuluna la police a fait un travail important bien que zala qui facilité pour na bango mais ba résolution ezali suivez en image toza ko zonga potokota makamwa marche ya lamuka oh bah annulé il fallait à la lobby mais on en parle tout à l'heure. Le commandant du groupe mobile d'intervention Ouest, le commissaire supérieur adjoint Kassongo, ne baisse pas le bras dans sa lutte contre l'insécurité urbaine avec la poursuite de l'opération Kifuakiyo effectuée dans plusieurs communes de la ville de Kinshasa. La nuit du 12 au 13 octobre, cet officier de terrain a opéré dans la commune de Bumbu. Cette opération nocturne a facilité l'arrestation de plus de 60 délinquants. Au petit matin de cette patrouille, le major Kassongo a présenté ses inciviques
au commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, les commissaires divisionnaires adjoints Silvano Kasongo. Ces derniers a jugé bon de le présenter devant la population pour qu'elle reconnaisse le vrai malfaiteur. La population de Bumbu félicite le travail et demande que ce genre de patrouille continue afin d'éradiquer totalement le phénomène Kuluna dans cette municipalité. En tout cas, vraiment, général Kasongo coup de chapeau, nous avons battu sur Mikolo parce que nous savons ça ni malamu. Na Bumbu ko banda lelo to comme pena la kimia. Le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo a à son tour remercié la population pour sa coopération avec les éléments de la police et recommande que cette complicité police-population soit permanente pour dénoncer et arrêter tout un civique dans chaque coin et recoin de la ville. Étape par étape. On est sur la couleur, il faut attiquer. Ce qui a attiqué, à vous d'abord, ça c'est peut-être que les commandants sont faibles. Pour ça que la population se courage, à mon niveau, ça qui m'avait à porter plainte. Comme ça, à charger dans un tribunal à madame. La police nationale congolaise est déterminée à faire la ronde de la ville pour éradiquer totalement le phénomène Kuluna dans la ville-province de Kinshasa. Très bien, avec espoir que la police n'ait pas de moyens. Ngaïzo salanga pas sur moi ibnaki bakangi kuluna me bakangi na singa. C'est-à-dire ata menota pamba police ala ngote. Azu singa bilamba ototandela bilamba bakangi ngolo wa kraka. Moko boye ba méthode wana. Poste à police dans des conteneurs. Bon maintenant qu'on travaille babiloko. Quand on va dire des choses autres, bozolo babiloko non mais on est en train de critiquer ces histoires ici. Pour pesa bilon nzela bo bongisa. Bo tia moyen la police, c'est la police professionnelle, bo doter bango ba moyen. Ndeni police dans 21e siècle boy police ya monene azanga na mutuka ya pamba police ana ngote police azolanda bakuluna na moto ya ba privé memie po ba kenokanga kuluna ata yo moko l'état za na ba moyen te population obi ko pesa au delà ya tenue tozo sombe la police tozo pesa bango lisuna nyonso tie ko molambeli policier fufu po police kenokanga muibi to onolambela bango pe ba fufu opesi veste nyonso bando pesa bango au juge de police azana nini soka zangi mutuka soka zangi kraka atikali na nini pour matraque musu peso zala te bazangi na moya ko kanga bato ba omi ko tiana mbaso au juste bazana nini l'état sunga police. Oui, honorable Mike Nkebai, on continue. Nanga ko baika momoko lobi en pulushi ko kamusa yo eloko Silvano Kasongo asali wana na telemeli yango. Comment? Il n'a pas le droit d'exhiber des Kuluna, c'est de présumés innocents. Oui, pas ça n'a présomption d'innocence. Nous devons travailler pour l'état des droits. Il faut y bango. Kako exhiber bango boete. Et ko kamu ça va kongoma mususu ba ozala. Nzela moko ngati ba mwa lokwa mabe. Non. État des droits yango ya mboko ya mibeko. Bato ya kangi. Na sambisi bango po babate. Ah ko lakisa bango bato. Et c'est nga bango ba bazuze. À la limite, il peut donner les chiffres. À quoi que ça bateau boete? Non, non. Ana ndingi sawa na te. Et sengeli ko pegisa wana ya liboso ya mibale. Singo ba okanga bato wana. Il y a des tortures. Pe na betando eke na biso toko la kisa yango toko mona yango loko eloko. Normal. Moto mo ba kangi ba boko bote. Awa nyonso pasi. Et bande ko na biso ata ali kulu na ba ko nyoko la ebongo te. Et sengeli atika yango. Et sengeli na sengi ye atika yango. C'est contre ba droit ya bato. Malgré ba kuluna bazo boma bato. Malgré bazo kata. Mobeko bulamatari akota kaka na nzia mibeko. Ata kuluna kati moto yoko kaka moto na kuluna te na baba yo pokate moto. Bulamatari so akomba nzia mibeko mboke kufi. Bulamatari ye moto ali wana po bato baba to sa mibeko. Akomba nzia mibeko te. Très bien. Wana na sukisi likambolobi ba moyen. Je suis d'accord. Pasi ya pulushi yangwana. Pulushi azala makokite pour faire le fichage ya bakuluna. Ndenge bakangi bakuluna en tant bakomaye et pas magistrat dossier za polile. Pour la nini Pulushi azala na ordinateur te anelo ko malonga te, il n'a pas de fiche sur chaque kuluna depuis 2 ans, depuis 3 ans. Yango moi bakangi kuluna bobio abimi. Pourtant ba il est pas magistrat. Magistrat luka dossier te. Oh akataka moto kuna wapi dossier yango. Oh papa ka moto wapi yango. Et en gondengo sengi ngape na sengi lokola yo ba pesa Pulushi makoki. Très bien. Remise et reprise entre Martin Fayoulou de l'autre côté Mouzitou.
likambo on ebandeli zalaki yoza mutala muka yana tuna ko za la muko wapi na ebandeli zaki makambo 3 mois mais sika bo covid-19 esali ke makambo pusani milai ndeko muzito ake na glissement ya 6 mois mais lelo tango ba ko pesa lokasa ba ngomi ba na ndeko Fayulu ba officialiser likambo ya 6 mois donc il fallait covid et apo échanger makambo muzito avant na bokonzi 6 mois ba bongoli pe Fayulu ko sala 6 mois et loko liboso bato bele ba moni dérapage wana moi dérive wana et betisi bato moi mabako kasi wana lokasa ya liboso ami balé lobby mokolo ya mercredi Félix Tshisekedi yese anulaki likambo installation ya Minembwe apesaki instruction na premier ministre pour que likambo landa mais koto Martin Fayulu abengaki bato lobby mercredi bato baza na balabala pour na marche alors que na minute marche wana baboyi yango na gouverneur baboyi kozwa acte pamba te police azana makoki ya kuankadre likambo wana te boni moni makambo wana mibale ndeko na banaye koloba yango mikolo mibale mikomi sato eleki batika Martin Fayulu atambola soko ngai toyo to bandi te Félix asala ki likambo wana kati yango ndenga abike Minembwe kokoma communauté soki Fayulu nanga mona ya bandi te nano ekatani te sengela ke na baba po bayoka yali démocratie sengela te batika ye bokolo batete mpulushi makoki ekoki te mikozo otambola ka makoki ya mpulushi utaka api esengela te batika ye eza biloko mibale esengela to message nango biso bakongomani to koka yango te démocratie na bula matali l'état biso so moto akomi musali na l'état akomo banda te l'état ekomi ye biloko ya l'état akozwa bandako misolo biso so moto akomi mokonzi démocratie abandi ke yali na moto na ye na moto na oto yali na nzela mibeko so mokwana la mugi na kando ebisi likambo abi lelo na koyoka moto te Fayulu aza na ndingisa ya kotambola sengete batika ye esalinga ye esengo mingi tende bapekisi ye wana esengelaki batika ye bakoki kokosa teke mpulushi azangi makoki ebongo maleleki bato atambolaki mpulushi aki na makoki ebongo bakotambolaka lobi basali mabe pe Félix ayebi yango te na etumba ya baopposant ntango okopekisa ye bongo ya kozwa litomba akozwa lifuta biso baopposant tolinga ya bongo otungisa yango opekisa yango mpo bato amona te ngai nde nalingi nakufa mpo na bango seki baza mayele ya kotika baopposant basala mosala na bango ye moko tata na ye asali yango bomwene momba ye moko Félix asali yango sengai batika ye bakwei na mbeba awa Martin Fayulu azwi ebonga pona bokonzi oyo ya lamuka akosala 6 mois nini ozozela ya malonga epa ya Fayulu na yoki basali remise reprise nasi nayebisaki yo lamuka ekomi na o babenga lokota ali français à la croisée des chemins c'est-à-dire à l'intersection toye nzela moko tokomi na nzela ekabwani ekomi mibale to lamuka asali restructuration abiki to lamuka asali restructuration te akena liwa o na obenga mort douce lente mais certaine esengeli toyokana to définir ba nouveaux objectifs ya lamuka yo na ngai awa so na biso likambo so le sa baninga pasité nga na bundeli vérité des yeux tokobosa na ga yango te po eloko ya tina kasi lelo na moto na biso vérité des yeux neze soumingi te tokomokanisa maponomi ekoya tokomi ko luka ndenge to sa maponomi oh ya 2023 ezala ya pole élection transparente donc les objectifs sont en train de changer. Et Sengeli Lamuka a réadapté, a réorienté, a son objectif Yashika. Ati aliboso na ye. Et là comme on souhaite Sengeli Toyo Kanana Lamuka so autonomie to bigisa Lamuka. Toyeba biso na Félix. Toali Boni. Quelle relation? Allié adversaire, allié ennemi, to allié parallèle ndenga lobaka. Pour la kati na biso, moto na makanisi na ye na nzela Félix. Oko mona na habité te bato mosu ba keikuna mosu obanda te Félix ali na ye allié parallèle le quoi ngai na ko mona allié parallèle ba mosu ba ko mona ye adversaire ba mosu ennemi etinga to bomaye esenge to kana na likambo wana esenge to yeba monguna monene ali nani Kabila sa talisi biso te ana posa ko zonga bokonzi FCC ba na posa ko boma démocratie to yeba yango eza clair défini établi biloko wane ko senga ko sola na kati ya lamuka soko to sololi yango te lamuka ko koma eloko moko moto aya avandi akosala ne eloko te te sanza moto besili mosu aya avandi akosala eloko te moto pa ko ya ko koma te lamuka ekufi ya te certificat de décès moto ko signa ngo te po ba konji na biso ba soto ko banga to ya ko batela lamuka ekufi baba yo moto ko miango o minga bo pa ba kongomani
nzoko ekene na liwa et liwa ya la muka liwa et si mutasa akufi kasi bako koza bien na bon moy. Nous devons restructurer la muka. Il faut une remise en cause. Quels sont les nouveaux objectifs? Comment mener les combats? Quelles sont nos relations avec Félix? Alliés, parallèles, adversaires, ennemis? Déterminer notre attitude vis-à-vis de Kabila, clairement. Ces choses-là, à mi-chemin, à mi-arbre, il y a fondamental. Pourtant, quand on sait que la mouka, il y a un niveau de commun de l'autre. Les lois, le bisso, et belé dans le cadre de bisso, tu as évité de faire des unes, tu as bossé dans le côté, et que tu as dans les citoyens, car si ma c'est comme on est en 2023. Nous devons tenir compte de ça. C'est ça l'intelligence. Très bien. Anticipée. Et je suis de ceux qui poussent vers cette réforme-là. Et ça, très bien, merci beaucoup. Alors avant de terminer, parce qu'on va prendre le dossier Minembwe, tu aussi les la place parce que dans le lobby qui est Bogolanda, exclusivité, il y a conférence de presse où est Salami Lelo et Azarias Roubero. Oh, bon, moi, qui a une chemise à Pembe, comment on appelle, rideau na sima. Wana ezabilo wa salagi yemo na téléphone, wana bilo wonaï. Mais conférence de presse ezali oyo na relaxa bino kala mingi a tenazo tiki la bino plateau pour te bozwa le reste ya conférence de presse. Mais avant cela, nazana bilema mibale. Le mali bosso ezali conférence de presse ya Tokende Africa na lingi botala yango puis la transition pour to dossier Minembwe. Et puis na pesa bino surprise monene. Boyebi ke Mike Mukeba bakanga ya kendaka prison. Pour la deuxième fois. Mami bali, elle le kumute. Elle le kumute. Elle le kumute. Kendaka prison. Tango nazo kana te oye okenda lisusu. Tena lipe su tenga moko pe. Voilà. Obi nzelo baraton aliwa bazonga kate. Nzelo lokoti mbongo ndo kozonga ngombalebe. Pona likanziko kolokota lisusu. Moko ya baye koli baye. O bakendaka ni mingi na Capernaum bakanga kai. Merlin Vouv à Kota prison à Oumeli Penza Basanza Ebele. Mobu moko na Basanza. Mobu moko plus d'une année. Plus d'une année. C'est beaucoup. Et Lengewana Abimi. Mikole Uto le cas polémique ote ali Mokeba lembongo na basere azo réclamer $50 na. Ote na lobby à titre rappel bo tenir nga rigueur te na se rappeler na période wana yo lobaka makambo $50 banda ko senge pa bandeko bango pe ba rappeler ki ke batinda kambongo na poto pour na Merlin Vouv yo po kamataka mbongo wana oliakia mais lelo yo Merlin Vouv abimi moto moko ya boye kolia mukeba ya bimi nakolakisa bino ya okota na plateau po apesa bino ka mbote ata 2 minutes pour na kosilisa mais avant to koma likambo wana botala nano conférence de presse Tokende Africa tokozonga toloba dossier ya Minembwe avant to kabwana na Minembwe pour na kozwa conférence de presse ya Rubero Merlin kokota pour na 2 minutes honorable akotikele kiti pour te tout na moi mituna mi balé ata mbote ya pamba ekoleka en image et puis on se retrouve après. La salle auditorium du Fleuve Congo Hotel a servi de cadre pour le lancement officiel du programme national de sensibilisation sur le tourisme domestique sous le thème « Mon pays, mon héritage, je l'explore ». Ce lancement a connu la participation du représentant du ministre du Tourisme, Yves Bonkoulou, de la coordonnatrice de Tokende Africa, Marie-Ange Lundu, de quelques partenaires, des guides touristiques ainsi que d'autres invités de marque. Ces projets consistent à vendre autrement l'image de la République démocratique du Congo et de valoriser la culture congolaise. Ce lancement a été fait par le représentant du ministre du Tourisme. C'est ici le lieu d'encourager et d'accompagner la grande campagne initiée par la plateforme Tokende Africa et placée sous le patronage du ministre du Tourisme. Sur ce, je déclare lancer la campagne nationale de sensibilisation sur l'exploitation du tourisme domestique sous le label Mon pays, mon héritage. Marie-Ange Lundu, coordonnatrice de Tokende Africa, explique ces projets qui mettra en marche l'éducation du tourisme domestique. Plus de 1024 sites touristiques na Congo et na bengisi congolais nyonso ata la mboka ne na ndenge ya malamu mboka moko te na mokili ezanga ba problème mboka nyonso ezanga ba problème nango mboka nyonso ezanga na ba parti politique
séparés. Il y a droite na gauche bazalaka kaka, mais devant le tourisme bisono surtout totia maboko. Poto sala que lobby batu batala mboka na biso balulango parce que tozana mboka o eleki ba mboka nyonso na mokili soki tembe pièce contre pièce. Et signalons que tout au long de cette cérémonie, certaines personnalités qui travailleront sur ce projet ont reçu des brevets de formateurs, de guides touristiques. Tourisme pour tous, tous pour les tourismes. Bien, merci beaucoup. Alors, pour la question à Minembwe, je préfère plus na ma question aux téléspectateurs Batindi, honorable à répondre. On a sélectionné, hein, Botinda qui est belé, mais on a sélectionné quand même moins de noms. Maître ou Monsieur Azaria Sourouberois martèle que jamais dans l'ordre des missions au Yazalagi Nango, il était porteur, il était question d'installer les bourgmestres. Et il n'a jamais, et puis il n'a jamais dans le fait. Il a installé les bourgmestres, c'est de façon extrêmement abusive, déplore-t-il qu'on lui attribue cette installation. La première question. Selon vous, honorable, voilà téléspectateur Christian Chichikou, depuis Kassavoubou, selon vous, les différentes vidéos qui ont circulé sur l'installation du bourgmestre de cette commune rurale étaient fausses? Voilà la question à Libos. Nanengi na lobano boy. Nanengi na kota makambo ya Minembwe na Bozindo. Ok. Nango kende di kolote. Ko dikambo ko ba ko ba commune, wana la Minembwe dikambo Minembwe te. Nini oyo yebina Minembwe banda kala. Minembwe ali dikambo ba Banyamulenge. Esengeli toyebisa ba Kongomani solo. Banyamulenge ba na Congo. Baya na 1960, baya na 1940 toko swana. Baya bazaka kawana bavandi wana. Bako ningala te. Ba oyo ba kolo lelo. Et ali ba o ba botami à Congo. C'est la génération née au Congo. Ils ont 40 ans, ils ont 50 ans, ils ont 60 ans. C'est la génération née au Congo. Et ba o ba yakate ba koko na bango ba si ba kufa. Sika kuna mikolo so mobulu yali. Ah Minembwe, bato ba bomani. Et le connu ko kabola biso na Banyamulenge. Banyamulenge toko bakete bali ba Kongomani te. Tango tolo bato ba Banyamulenge ba Kongomani te toko misa isate. Et sengeli tolongo lelo kwana to yeba te Banyamulenge ba Kongomani. Pona nini Banyamulenge ba Congolais? Mais na bina yo siko yo lobi te ba Kongomani te. Na lobi te yo na zwinda kisa. Baba Kongomani te. Siko ba ali 60 000, 80 000 sur le sol congolais. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Batonyo so ba koloba, on ne cédera pas un centimètre carré. On fait Nandimi Bino. Si ça fait 60 ans depuis que les pays indépendants, les Banyamulenge sont là, quelle est la solution? Tout ça n'a pas gagné. Mokile kotiga kondimate, te totia bango na kati ya mituka. Mokile kondima yango te. Soko tia na kati ya mituka. Mboka ni ofongola yo frontière pour que nous tiga bango ku. Pour la nuit to cause ba Kongomani. Ils sont là depuis 60 ans, ils posent problème. Au lieu de trouver une solution, nous mentons le Congolais dans des attitudes fantasmagoriques. Ah, bah, qu'on soit à 1 cm carré. N'a pas l'objet de tout 1 cm carré. Dit qu'on voit les bateaux. Il y a bon mot, il y a quoi, biso, bali na mabele na biso to ko kana bangote. Il faut apporter des solutions. Botika ko sa ba Kongomani, to ba Kongomani solo. Qu'est-ce que nous allons faire de Banyamulenge? C'est ça la question. Qu'est-ce que nous allons faire de bateau ba ko batte ba Kongomani, Banyamulenge ba Kongomani te. Boko ça ba Banyamulenge. Pour la nini? Félix Saye na katia saobi. Les Banyamulenge sont congolais. Bateau ba zomelete. Banyamulenge ba zui vidéo wana, batambusi yango mokimo. Voilà, na Congo balinga bisoté. Et là quand on a mon côté, la question des minorités est une question sensible dans le monde, pas seulement au Congo. Beaucoup de nos minorités zaka Banyamulenge, comprenez la politique internationale. Na Birmanie et Kotokakuna, il y a une minorité qu'on appelle les Rohingyas. Babengani bango babomi bango, bokaki te mboka ya Afrika moko comme nango Gambie, babengi saki premier ministre birman. Oh ya mwasi Aung Suki a pris Nobel kasi bako yoka na mokili malamu te po ye abatelaki ba minorité wana te. Likambo ya minorité uti wapi na 1945 babomi ba Yuda ba juif na guerre mondiale. On les a tués des millions. Mokili lobi plus jamais ça. Never again. Et comme ça va soute ba bomali boka bato moko pona boyambi na bango potona école na bango. Basali tribunal monene ni Rambert ba pesi bato ba momaki ba Yuda et tout mokili bi eloko ko sama soute mokili surtout ka na Rwanda génocide sami 1994. Le monde a la conscience chargée sur les minorités. Si vous compatriotes congolais vous ne le savez pas. Nous biso ba Congolais so lié fofu na olali
américain abanza atenzamba pesa ye mission ya ko gérer monde. Et la gestion du monde, il y a la protection des minorités. Et tango boko be yate bali ba kongomanité ba comme minorité menacée. Et le koto ko banga te bakata mabele ndebino bato boko luka bakata yango. Pourtant muna mulenga zo bi maloko minorité menacée. Tango ko umela mibu na mibu mokili ko ba moko mususu te, la cohabitation devient impossible. Voilà les pièges. Munya mulenge maele na ezaka kaka jouer à la victimisation. Ah, c'est ça l'intelligence. L'erreur, la faute historique que nous avons commise sur le Banyamulenge, c'est le fait que tout tika bango ba vanda bango mokokuna. Et c'est que banda kalato ça ba projet ba sangana na ba kongomani. Okingai, le quoi lelo, tout ça les projets, il y a université monene. Soko tie université monene na Minembwe, bana ya Congo Central ba okenda kuna. Bana Equateur Mambenga ba okenda kuna. Bako sangana bako bota na ba oyo bako bota ba oyo si me mitano to mibu zomi minorité Banyamulenge ekoza soute po bako sangana ba kongomani. Nous avons commis l'erreur de les laisser seuls là-bas. Et ba bombi ba benga na lokota français et quoi communautarisme. Soko to ndimite ba kongomani to lembisi bango. To ke ko senge pas minde tobi na mboka na bino so motoyer. Bobaka eloko liboso intégration, pas de communautarisme chez nous. Biso peut to ko senga Banyamulenge intégration, communautarisme ba nango kuna na bango me pas vendre yate. Tango to buka communautarisme. To balana na bango. Et bongo c'est bon to ça bango bongo. Si mais amibu zomi, ibu tukumi balé, il y aura plus de problème Banyamulenge. Et là quand to ko bosana, il y a pas que le problème Banyamulenge. À Massissi, il y a aussi un problème et ba touti, à Nord Kivu. À Walikale, à Rutshuru. Et là quand Félix a ko ba identification. Tango e kenana est monte ko pela. Il faut apaiser les esprits. Arrêtons le slogan, les attitudes fantasmagoriques. Ah non, organisation. Arrêtons ça. Non, trouvons des solutions au problème du Congo. Mais personne, Moïbi, Kobomamboka, Kozambongo, Kobomampinga, nous avons détruit la police, les services de renseignement. Zambia, Abagite Mokomuso à côté Panabis, Yewana Kota Kilobité. Angola, Aliawa, Otomona Kemotomadam. Angola, vous avez pétrole Nabisoti. Toko Olobanae, Pomboka a pété. Mokonyo soit Goya Nakisasa, Akoban Kolbana, Joao, pour Yebite, Yenda Mampinga, Makaji Soko Mekia, Poitsayo. Nous sommes un pays faible. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour gérer cette histoire de Minembwe? Parce que Félix a déjà donné la décision, quand on installe. De l'autre côté, il y a... Le problème est celui-ci. Ne nous cristallisons pas sur la question de la commune de Minembwe. Ça, c'est un épiphénomène. Le problème Minembwe dit... Et Banda, Tokoma, Nabonsomi, depuis l'indépendance. Même avant. Bonsani Yango Bakongomani Kebitumba, oh, il y a 1997. Oh, il y a Afdel. Liboso, tu es comme à la guerre d'Afdel. Ça a été la guerre de quoi? La guerre de Banyamulenge. Bato Liboso, doit comme Induki. Tous les problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Mais, Kassi, Roubert, ou Asali, ce qui est sérieux, qu'on peut se tout, pas passer Yango. Pour y ministre de décentralisation, a mis comme ça un ministre à Minembwe, et Ali Malamote. Kassi Batoye, Bakate Likambo à Minembwe, et Ali Likambo Mokeba était, Likambo à Félix était, et Ali Likambo Tokuti. Mboka Mobimbe Goza a depuis 60 ans, vous avez un problème, vous n'y apportez pas de solution, et vous êtes fiers de dire que vous êtes des dirigeants. Vous êtes dirigeants en quoi? Nous devons, nous, notre génération, doit trouver la solution au problème des Minembwe. Pour le Banga, tant que le monde dise, nous sommes fatigués de cette affaire. Et pas une sur la carte en Afrique. Là où ça a été découpé, morcelé, il y a eu deux éléments. Conflit religieux ou ethnique qui a duré dans les temps. Évitons que ça dure dans les temps. C'est un conflit. Il est présenté comme ça dans le monde. Les Bazombo, pourquoi va poser un problème? Les Angolais se sont dilués dans la population congolaise. Toi, Bazombo, Moussouba, comment tu vas Congomani à toi, Nabango? Batika le Kola, Banyamulenge était, Bako Vanda Liboke, Balabako, Biso Bazombo, Wana Congo, Biso Bazombo. Et nous avons fait cette erreur-là, de laisser ce communautarisme se développer. Corrigeons ça, parce que c'est notre territoire qui est menacé. Très bien. Et arrêtons donc de crier. Il faut qu'on tourne à Kabango. Quelle est la solution, monsieur? Puisque le monde n'acceptera pas que vous chargez les Banyamulenge dans un camion et les amener dans un pays, aucun pays voisin ne vous ouvrira les frontières. Alors, quelle est la solution? Très bien. Merci.
yango wana nga pe na pesi yo matondo natondi yo matondo ezaki important opesa vraiment mise au point na likambo ya banyamulenge ezaki makasi faut zonga de temps à autre quand les choses ne marchent pas nakoya nayebi yo c'est ça un homme politique soko likambo ali convaincu ata bato bali kama ozayo moko yebisa bango lisi toi les motogoba soko ozaka na lokuta to na solo. Très bien. Donc moi j'ai pris mon courage, je propose une solution et je l'assume jusqu'au bout. Très bien, merci beaucoup. Alors tous on likambo police avant aux Merlin tous on gali sur na dossier police wana po bato bayeba que likambo kuluna eza likambo malamu te yo tata mama batela mwana na yo talape place bouti na place bozoke tango mwana kokoma na kasho okomi kolobo azaka évangéliste au mwana na yembaka l'église mais si go bimisi na nos frères te akoye ko na frère kaso bakangi au mwana malamu yekunda salisa biso na ndako batela bana kuluna eza malamu te c'est vrai que nzala passe eza na mboka mais ko bisa batu nyoso kuluna te on va prendre d'abord cet élément où tu as causé botala yango so bolanda ki yango malamu te toza kozonga nazo Merlin avant de prendre parce qu'il est question qu'on termine à 21h juste. Nous avons 1h30, on a consommé 1h, il nous reste 30 minutes. En image et puis on se retrouve après. Le commandant du groupe mobile d'intervention Ouest, le commissaire supérieur adjoint Kassongo, ne baisse pas le bras dans sa lutte contre l'insécurité urbaine avec la poursuite de l'opération Kifuakiyo effectuée dans plusieurs communes de la ville de Kinshasa. La nuit du 12 au 13 octobre, cet officier de terrain a opéré dans la commune de Bumbu. Cette opération nocturne a facilité l'arrestation de plus de 60 délinquants. Au petit matin de cette patrouille, le major Kassongo a présenté ses inciviques au commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, les commissaires divisionnaires adjoints Silvano Kassongo. Ces derniers a jugé bon de le présenter devant la population pour qu'elle reconnaisse le vrai malfaiteur. La population de Bumbu félicite la travail et demande que ce genre de patrouille continue afin d'éradiquer totalement le phénomène Kuluna dans cette municipalité. Vraiment, général Kassongo coup de chapeau, nous avons battu sur Mikolo parce que nous savons sami malamu na bumbu ko banda lelo to comme pena la kimia. Le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kassongo a à son tour remercié la population pour sa coopération avec les éléments de la police et recommande que cette complicité police-population soit permanente pour dénoncer et arrêter tout un civique dans chaque coin et recoin de la ville. ya mokonzi ya mboka po makambo lelo tosisango tozokende étape par étape on ne sait pas kuluna il faut atika soki atiki te akuta poza zela peut-être baki ba commandant baza faible tokolongola bango tosi la population se courage amoni muto saki mabe aya apporter plainte comme ça a chargé bango basa tribunal la malamu. La police nationale congolaise est déterminée à faire la ronde de la ville pour éradiquer totalement le phénomène Kuluna dans la ville-province de Kinshasa. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Ouf. Je serai plus blanc que la neige. O azwa ki ngai na zimbongo na kozela ngo. Mosalo ezapamba, todo sala yango na motema mobimba. Tina suka. Na yebi nzembo epona kosepela ndengo bimi. Merlin Vouve. Pour la première fois depuis outi ko bima prison, une année après, oleki na TV pesa bandeko na mbote. Mbote na yo. Mbote sa mo mokonzi. Yo nde Merlin Vouve ya solo. Ayo Merlin Vouve. Outi prison. Sali une année na 3 mois. Une année na 3 mois. Bakanga yo date ni oyebi sous date. Bakanga ngai na juillet 2019. 2019. Bakanga yo apena ndaku. Na ndaku un dimanche. Un dimanche. Ba mema on a parquet. Ba mema na parquet pour va transférer na. Le même jour? Non, après 2 jours. Après 2 jours. Ba sambisa yo nde batinda on a parquet. Ne ba na parquet ba auditionnanga. Ba auditionna yo. Après audition okutana na plénière na yo? Jamais. Bossa la confrontation te? Jamais. Directement atindi na kacho?
Okende na prison. Malamoko boloko. Okende na ta prison. Prison en gros en 1 minute. 1 année. Ndenge na moni boloko zesika ya pasi. Ya pasi ya makasi. Surtout na bandeko batikali na pesi bango mbote, na pesi bango courage, zesika ya pasi makasi bato bazana kolia te, ya komela te, bisika ya kolala te. Ba prisonnier bana kata prison bazangi place à kolala. Place à kolala les ate. Bisika ya kolala les ate. Balala na o babenga kuna un pas. Dans le col, sur la terre, chose sera 42. Dans le terre, il y a 42 ans. On peut ça monter là. Mais ça, la batonso, bazana moi ba condition malam. Ba misusu o bazana moi famille a, o bazana bandeko ba hôtel là-bas, on ba na moi condition bien. Mais majorité bazana était. Donc il y a plus que mouvoir. Bon, nazo vérifier sur batonio sur bazakuna. Boni Jamal, otigé wa. La tigé n'a pavillon, la chambre 24. Chambre 24. Bamarus. La tigé n'a pavillon D. La D. Nani sus. Masaro. Masaro. Pavillon D. Gombe na Gombe. Pavillon D. Pavillon D. Edika Pen. Pavillon 1. Chambre 1. Mukona bima déjà. Mukona bima déjà. Camere. Camere dans l'hôpital. Dans l'hôpital. Mais elle a un pavillon 8. Elle a pavillon. Doli Makambo. Doli Makambo, dans l'hôpital. Il est aux arènes. Papier au 4 après ça bimi. Il y a pas ça bimagi. Après ngai. Motunini oyo yebi pena yebani waza kuna oyo. Olelunga. Olelunga. Gimatondo. Gimatondo. Na ba bo kangami na tango ya. Gimatondo, Olelunga. Ba na yebi bangwana. Très bien. Balobi bato belé batondi na prison effectif ya bato leki par rapport à ba cellule les a solo. Ya solo. Ya solo. Et débord place à rolala izati. Bato balala ratina ba antivol, tina ba marche pied, ya escalier. Place bato azolala. Si ma robima prison au Théami, est-ce que vous avez colobésu moi leçon? Té, na hotel maso na saki mabe. Na saki mabe té na hotel mande. Ya solo bakanga le roi innocent? Oui, justement na kama innocent après venir que na bimi na jugement ya acquittement. Ah bah acquitté. Ba acquitté ngai. Très bien, félicitations. Zonga la société ndenge ozaka boye. Bilange kola kana mai mutakola na ba conseil, je pense qu'au bimi bon, bah prisonniers n'y sont pas sous prisonniers, mais prisonniers sont la plupart des innocents. Si on est prisonnier, on est bien là, très bien, félicitations. Mais si on est bien là, prisonnier, ça va bouton à prier. On a Nzambe, est-ce que quand on a infraction à viol, on a où là Nzambe là, il y a viol. Bosolo, to ici première partie, bon la conférence de presse, na ucho zalana Azaria Surubero en face, na tunie mituna. Boyoka. Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank Nabiso et Longo Nabiso Bipai Binso. Afriland First Bank, The Pack. L'UBC, l'université belgo-congolaise, ouvre ses portes à Kinshasa. L'UBC organise 4 grandes facultés. Sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, faculté de droit, un terrain de plus de 100 hectares, une télévision moderne, une bibliothèque, une salle d'informatique, un cabinet d'assistance juridique. Et tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats. Inscrivez-vous déjà, rue Louosi, numéro 11 à 13, à Kassavobo. Téléphone, plus 243 81 60 00 634. L'UBC, sciences et culture de l'excellence.
Monsieur Mamadou Sidibé, où est-ce que c'est Nini? T'es venu d'abord récupérer mes contenus. Il y a une agence là, je sais pas. Agence de douane? Agence de douane. Quelle agence? Louvunu Export. Namatadi bayo kakomba Louvunu wana baluka motona bakangaye. Kokende gauche à droite, tu adresses à Moko. Ah ouais, Namatadi. C'est vrai. Avenue Major Bango, numéro 6. Blessing Business. Agence de douane yesoro. Kende l'adresse tout na bana Namatadi nyoso tout baye bien. Bango numéro 6. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Joker. Oiza agence en douane Blessing Business. Nous allons prendre le dédouanement et import et export. Solution à qui est les alliés Blessing Business. Maintenant, les solutions sont venues. C'est quand on est ici à la Walla Village, à Tikala Walibel, à Yébisséwande Gounangana Bamako. Blessing Business, des solutions. Vous êtes à Dubaï, vous êtes au Canada, États-Unis, Europe et partout. Agence de dédouanement Yangoyo, Blessing Business. Vous êtes à Posa pour dédouaner Biloko, Yaka, vous avez un point à quoi deviner. Rapidité, sincérité, ce qu'on livraison à domicile. Partout, place aux alliés. Nous avons Matadi, avenue Major Vang, numéro 6, commune Nzadi. Non loin, il y a Noguera. Numéro n'a vu ses alliés 089 98 33 087. Blessing Business, agence à douane, Yassir. Après 4 mois d'état d'urgence sanitaire, nos frontières sont de nouveau ouvertes. Quick Service vous offre un méga promo familial du 5 octobre au 5 novembre 2020. Le méga promo est disponible pour les pays ci-après: le Canada, les États-Unis d'Amérique, Dubaï et les pays Schengen. Hâtez-vous car les places sont très limitées pour toutes vos démarches de visa pour le Japon, Afrique du Sud et autres. Immobilier national et international. Service passeport. Vend des billets d'avion international le moins cher. Assurance voyage. Facilitation de l'obtention des documents de voyage. Bourse d'études. Contactez Quick Service au numéro 10 de l'avenue Wagenia, immeuble CTC Shopping Mall au local 31, Kinshasa, Gombe. Téléphone plus 243 82 0090 008 plus 243 84 40 90 666. Quick Service, c'est la rapidité, la ponctualité et la serviabilité. To everyone under the sound of my voice, I want to remind you that God loves you, that God cares for you, that God is in control. The enemy wants to change with fear and doubt, but the living God says that I have not given you a spirit of fear. I have given you a spirit of love and of peace and of a sound mind. Nothing can stop the will of God, not even the coronavirus. Hallelujah. In the heavens, on the ground, everything is subject to live forever. Forever you will be the Lamb of God on the throne, because you accepted to die at the cross for me. I wanna praise you, my God, you who redeemed me for God. I adore you because you're worthy of all praise. I came to adore you. I came to celebrate you. You are worthy to be praised.
Ben Lubitsch, spécialiste en immigration américaine. A Betty Kelelo qui a bandi déjà, pré-enregistrement et à Déveloterie 2022. Papa, maman, Peli Bota Mobimba. Elenge Mwasipe Mobali Oyo Bozali na passeport biométrique na $5 ya Pamba. Na moto, Boya na ba cybercafé Ben Lubitsch, na bon marché en face ya Hotel Phoenix, na galerie Igoton Zambi, na Lemba Terminis, pe na Apocalypse Vende, Massina sans fil. Mana ya Kinshasa to pesino lisusu mbote. Ezali ngai de kona bino Ben Lubitsch ya cybercafé Ben. Na yeko informé na bino ete KCC a annoncé Déveloterie 2022. Yango biso na cybercafé Ben Lubitsch. Tozali kobanda pré-enregistrement pour participer à programme ya Déveloterie 2022. Kobanda mokolo na le 20 août jusqu'au 30 septembre 2020. Yo zali na passeport biométrique en cours de validité. Yo na libota na yo. Boya na Kinshasa na ba cyber na biso. Yo zali en face ya Hotel Phoenix na bon marché. La galerie Gotanzami na Lemba. Pe libanda ya Apocalypse 22. Na lobi na katite mais libanda ya Apocalypse 22. Yo pe ndeko ya diaspora boyebi ete bandeko ya diaspora 167 au batinda ki ba photo année passée bazala ki ba gagnant cette année. Yango tozali ko encourager bino bato bozali na diaspora na libanda à l'étranger. Bo tinde la biso ba photo na bino na ba page biométrique iska photo ezaka na passeport. Bo tinda yango na adresse email ou ezali na mopanzi to na numéro ya WhatsApp ou ezali na mopanzi pour na kosunga bino ko participer na Déveloterie 2022. To pesi bino bonne chance. Pe bandeko bazali na posa ya kosunga bandeko na bango baya na États-Unis. Tozali wana pona ko zela bino ou benga na ba numéro na biso. Merci beaucoup. Merci. Ben Lubitsch, spécialiste en immigration américaine.